Na poste na ngai bapesaki ngai ya conseil spécial na makambo oyo etali communication na longwe kasi na longwe lamuka te lamuka eza ya moto te lamuka yali lisanga ya bakongomani mpo na kotambola na nzela ya mbongo wana na tikali na lamuka na kokoba na etumba wana na longwe mpo na kopamela bokabwanya bikolo oyo ezali na nzela ya Fayulu na Mozito bazali kosala tribalisme na nzela ya bato oyo bali na lamuka nayoka bato baleki na etando eke na sima ya Niko Maekele moto ali boso babi makile gangi nga moluba na zongi epa ya baluba epa ya Félix nga nayaka lamuka nga na kimoluba oyo na milongoli na musaba pese nga na fade nazo na koyaka te tutala etumba na ngai na banda yango na Fayulu te ite mokonzi Fayulu makambo na bengi mokonzi mokolongo oh na ko benga ka isute c'est fini ça c'est fini vous me connaissez c'est fini monsieur Fayulu maintenant Niko Maekele va me faire peur vous voulez rigoler ou quoi Niko Maekele s'attaquer à Fayulu c'est pas Niko c'est Fayulu si vous disiez attaque j'assume ça je me suis pas attaqué à lui je l'ai contredit boko benga bato yi DPS ba taliban continue la muka yango wana Fayulu a continué qui taliban la contradiction quand tu contredis quelqu'un donc tu l'as attaqué j'ai dit je ne suis pas d'accord vous voulez me faire peur vous dites so kana chango ba robeta bino bobinga mala moté na bobo ma mototé bo bomaye bobinga mala moté tango ko la ngaka na chango je vais descendre là-bas je vous préviens bino bato boko attaquer na ba réseaux sociaux je vais défendre à Changu et tuez-moi Martin Fayulu akokumba yango na mutuna je vais descendre là-bas derrière il ne peut rien si kasima poso moko na ki Mozito bengabi mokebai ozwaki $1000 na tindeli yo ngabi te na zwaki te na pesaki na maboko mokonzi Fayulu ngabi mbongo Fayulu apesaki Niko ayebisi Niko tete ya Fayulu ya Mozito Fayulu amalamu te apesi Niko $750 apesi mwasi nanga 250 pe monani te nyonso esai $1000 ya Mozito ayebisi bato tete mbongo ya Mozito. rumeur ou ezaya bosolo moi moko na maki ba imbote mbote ndeko ngai Raphaël Walikonga. Alors motuna d'abord il bosso ezali akoyeba aujourd'hui est-ce prêt au démissionner na poste na ya conseiller spécial na longwe na poste na ngai bapesaki ngai ya conseiller spécial na makambo oyo etali communication na longwe kasi na longwe lamuka te lamuka eza ya moto te lamuka yali lisanga ya bakongomani mpo na kotambola na nzela ya mbongo wana na tikali na lamuka na kokoba na etumba wana na longwe mpo na kopamela bokabwanya bikolo oyo ezali na nzela ya Fayulu na Mozito bazali kosala tribalisme na nzela ya bato oyo bali na lamuka ngai na telemaki poso eleki Fayulu alobi te bakende kokweyisa bokonzi ya Félix ngai alobi likanisi wana yali mabe ekopelisa mboka moto ngai nafingaki moto te na bili kanisi wana yali mabe ekopelisa mboka moto soko lelo tokei Félix akoyi tambo atu bokonzi Fayulu yanola Congo toali na makoki ya kosalisa maponomi sima ya sanza misato est-ce qu'on peut organiser les élections dans 3 mois 4 mois tokoka te po eloko liboso ekopesa biso pasi yali fichier électoral ezwaka biso sanza zomi bakoma biso nzela moko batia bango batikala okanisa yango te yango na telemelaki yango nayoka bato baleki na etando eke na sima ya Niko Maekele moto ali boso babi makile gangi nga moluba na zongi epa ya baluba epa ya Félix nga nayaka lamuka nga na kimoluba oyo balobi makile gangi po babi nga na koseba makambo ebongo likambo bamisa monoko makile gangi po omoni tribalisme ezaka ndeni bakoloba no te moluba bakoloba ngo babombi yango ekokota na moto ya bato te mokolo ekokoma moto bato babundi babomani makile gangi ngo bani c'est pas du tribalisme makile gangi ye Fayulu na ndako na ye Mozito na ndako na ye tango bako ande tando eke Niko na baninga na ye balo baka makile gangi bako kango te. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec Fayulu na Mozito bayali bato alamuka bango bato atinda bango na tando eke liboso bakende na tando eke basaka mayanga nepa ya fade na pa ya Fayulu na Faden House tango bakei balobi maloba mabe bango Fayulu na Mozito bakobenga bango to bebisa bango bimisa maloba na monoko na bolongola yango
bavandi nie maloba ne koleka po ekabola bakongomani makile gangi bakongomani boyoki yango te na monoko ya Niko Mayengele boyoki yango te tribalisme wana yango na telemeli yango na longwe na musala na kotiaka esu makolo na fadene house te balongoli pe bango toyoki pe ba soke balongo so balongoli ngai na sepeli balongoli ngai na lamuka ya Fayulu na Mozito balongoli ngai na lamuka ya bakongomani te lamuka comme mibale te ponga ndeko tango bako komaka na botangi yango te na ba réseaux sociaux lamuka populaire nga moto alobi yango Niko Mayengele ako koma lamuka populaire vous n'avez pas vu ça nga moto alongoli ngai lamuka alite na Fadene house oui lamuka na Fadene house na koyaka isu te lamuka bakonzi bali Fayulu Mozito Katumbi Bemba lamuka yali liboka ya bakongomani lamuka yali na lokasa oyo kosenga kotambola na yango balongoli ngai basangani epai wapi mokano ngai pa bajongo na mi longoli na musaba pesa ngai na Fadene house na koyaka te etutala etumba na ngai na banda yango na Fayulu te etumba na ngai yali ya ngai moko na Konga nani mosala bato bako na toke malembe ba mituna bozela bakongomani bakoponanga pona na sima Fayulu to po mosala na osaba yango na assemblée provinciale Kisasa bapesenga mosala ati baota mosala osala bango poso lelo Fayulu akufi etumba nga esili tonga na kufi etumba Fayulu esili bakongomani bakoponanga pona mosala osala nga na osala bango na ndako oyo. Je suis venu pour eux, je travaille pour eux. Ndenge tozali no awa. Na ye awa, toali na mayangani. Commission d'enquête pour bato bakate yeka makele na etande kwa sala mosate. Na tie commission d'enquête okenda mama imo pona likambo na za golo ba netandweke ya finalarium bako tonga na mbongo bako yiba bula matai. Mosala bakongomani bakoponela nga na 2023 yango wana. Alors aujourd'hui il faut que on a beau solo batumingi ba roloba ke ba sombio. Pourquoi? Parce que Mike Mukebai a Sengara déjà dialogue déjà bien avant et que ce dialogue il attendait que retour à Martin Fayulu va formaliser en gros d'ailleurs Oloba qui retourne discours il y a Jean-Marc Aboun déjà coucou à Martin Fayulu. Donc pour vous attendez un dialogue au partage à pouvoir réel. Tango boko ba dialogue. Tango boko ba dialogue. Bobi ba sombinga ina koyano. Bobi dialogue. Ye moko Fayulu plan de sortie de crise to sango nani na dialogue te nani. Na bitumba. Plan de sortie de crise, ce n'est pas un dialogue. Le plan de sortie de crise, ce n'est pas un dialogue. Ngai motonaye ko créer dialogue na lamuka. Le plan de sortie de crise de réforme. Et ko sengani. To vanda na mesate. Boko mo pesa nga ngonga na moto na ngai. Nga pe na sepela ki nango. E bandaki na bakonzi ya lamuka. Na landi yango. Bobi balingi basombanga. Yango ngai ndunda yango nini ngai. Ngai na mboko na sai mosale belé naka na lokasa moko ba benga Kongo ekoteka maloko ya mapa eleko wana batakabia baki na posa kosomba nga na keite moko na kati ya bango jama ekasa babi yaka wana meme pa kabia na kenda te okotuna Peter Tiani okotuna Serge Kabongo na ebisa bango yango etumba nyonso na vandi na nza na ngai siko ba kongomai na pasi na bango ba kofuta ngai mwa mbongo wa 16 millions de francs congolais ekoki pona lia te poso na kei na ko ministre ya Félix pasi nanga esili baba kwa ba ministre baluka esu mbongo telelo batia makoli kwa mesa balala ka mbongo ekotanga ministre mbongo etangi ministre etangi momo nanga joba ngana joba te so na poso ya kokende pa Félix na ko ya awa na lisangu na yote na ko miteka na etando ekete na sina lekisango na etando ekete moi je n'ai plus rien à prouver à la télévision na za ba ninge pa ya Félix Fortuna before oboka ka biselele Fortuna biselele soka moni ya obenga nga kulutu alileki ya Christian Biselele nga na lia fufu tongo te poko na ndako mama ya Biselele na kobenga Biselele ya Marie mwana liboso libota akokutsa nga Biselele akomemange pa Félix na joba te na netando ke Félix je pesa nga mon salaire po so apesi nga te na soko te siko ne na ko na kokende before na numéro na ete na ebinda ko pa mama na kenda pe kuna kala oya ya na Lubumbashi na ngo Christian Biselele na ko so na lingi na ko benga na moninga monsieur pas Félix Jean-Paul Moulamba o azaka chargé commercial ya CFAO tokei malembe Jean-Paul Moulamba mwana ya Moulamba ala pe ministre ye moto akomisanga moninga Félix ya moninga nga to vanda bo tokabola kopo so ya lipo na makambo gake lokoso mbongo wana kutu botika na bino nga nani tumba na ngai na makanisi na ngai etalisama te makanisi na ngai
et que nzela la muka nalandi nzela la muka. Mais aujourd'hui il est toujours na si saki na note na bino na la muka bana la muka ekabona te tika moko ngana okobe tumba na bino ndana za na kati ya la muka na ça ko yo ndeko na ba banque sanga comment Nico Mayengele wana ils veulent blaguer ou quoi, qui va me faire peur? Faut rigoler ou quoi? Tous les sacrifices que j'ai fait là, Nico Mayengele va me faire peur. Vous voulez rigoler ou quoi? Nico Mayengele s'attaquer à Fayoulou, c'est pas Nico, c'est Fayoulou. Si vous disiez attaque, j'assume ça. Je ne me suis pas attaqué à lui, je l'ai contredit. Beaucoup de gens ont des talibans. Taliban, ils continuent à la mouka yangoana. Fayoulou continue qui taliban. La contradiction, quand tu contredis quelqu'un, donc tu l'as attaqué. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Vous voulez me faire peur. Vous dites, ça, aucun tchango barobeta. Bino webinga malamote. Na bobo ma motote borobomae. Webinga malamote. Tant que vous voyez je vais descendre là-bas. Je vous préviens. Bino watobo ko attaquer dans les réseaux sociaux. Je vais défendre à Tchango et tuez-moi. Martin Fayoulou la kokumba ngona mutuna. Je vais descendre là-bas dans un. Il ne peut rien parce qu'il est. Na ko kende quoi encore. Vous comprenez? Ako tindaka batu ba vous allez me faire peur. To bundi si Kabila mando ki nyoso toko banga te. Na nyoko na ke boloko na bimi yo Nico Mayengele yo ko bangisa ngai ne boko sakana. Alors aujourd'hui tala bolinga te bo me manga esiga na koma lokwa molimo na ngeseke pa nzambe et osama makama bao ne me provoquez pas trop tant on battre molimo na ngeke pa nzambe ko sama wa ba kongomani ba ola na na posa ozokisa ba la muka motema te botika nga kimia. Alors sur le plan organisation makambo susu donc na bilo malembe ngai na ye na lobite mo konji Fayoulou makambo na bengi mo konji mokolango on a ko benga ka isute c'est fini ça. C'est fini, vous me connaissez, c'est fini. Monsieur Fayoulou maintenant. Na ye na leki na bi monsieur akona songi c'est esika zalaki liboso ba tombole wana baninga na Monsieur Fayoulou. Mais il est déjà président, moi, président. Et comme il m'a dit, mon Nogate. Na moto aza tribaliste. Ce qu'on a le bacango Léon a jongi sur la monoganga. Moto tribaliste na jongi sur la monoganga. Yo kingai, je m'assume. Alors, bon, bébé si ma bon, na yako ma bon. Nga na bi. Mon konji Fayoulou makambo na ligne ngote. Oh, le binga na CP na ngote. Boloki na tendeke. To sali saki boye bisa ba kongomani. Yo Nico Mayengele. Yebisa pesa mbongo combien? Moto ya boye ba pesa maboko na. Boni boye. La muka ya Fayoulou na mudi to ko kela mbongo ya te to musanga mapache mbanga mvango. Bona ngo. Vous avez l'argent vous? Je vais te donner comme ils te disent les montants. Si j'ai reçu de l'argent de chez Fayoulou, $200 deux fois. Ma femme est en vie. Chez Mouzito, $1000 une fois, après 300, 200. Ce que les Kébé, 2000. Ah, Tikaba Kende, Nagoya, Nango, Nagoya Sabino. Ce que les Kébé, ça 2000, Ndambo, Ndambo. Ce que j'ai à Nyongoba, Nagabanyo Komate, Baya Kolanda Bango, Nyongo, Nakufa, Boya Kosengango Lelo, Nanda Konasaba Futanga, Narozong Sabino Bongo. Et Zande to say, Sanarane Tumbeza Nyongote, Luka Bopese Mbongo, moi, Moke. Et quand la Koy Morumbu, Mouzito, l'enfant, la table au Mabe, Basali Sakanga, Nakolobate, Sokite, Wanakosambwa. Mouzito a payé $1000. Hier, Nico Mayengele a quelque funda. La requête na cour constitutionnelle. Mon sambeli nanga maître Pemba Gabriel ko le kata ko chamo no kwa maele ba boka lokasa na cour constitutionnelle na conseil d'état. Kwa makelele na maele ba boka lokasa no kuna. Fayoulou abi ya ko futa makambo etali bazuze. Ba sambeli. A futa ba avocat. Ba Nico Mayengele babi $750. Fayoulou $750 a pesi ba. Lobi na yango abe batinda mwasi nanga na bana ala kisabato te batiki ngai te ngana yebi te bapesa ngai soutien mais c'est plus de soutien politique et moral pas financier. Je suis désolé maintenant d'entrer dans tous ces détails, je reconnais tango waki na boloko so Mouzito abeleli bakangi mokeba e osanga sengo pesa nga makasi ale bolongo ya makambo politique makambo mbongo abengisi mwasi nanga pesa mwasi nanga kasami bale $200 sikatoko motanga ba montant. Si kasima poso moko na ki Mouzito benga bi mokebai ozwaki $1000 na tindeli yo ngabi te na zwaki te na pesa ki na maboko mokonzi Fayoulou ngabi mbongo Fayoulou apesa ki Nico ayebisi Nico tete ya Fayoulou ya Mouzito Fayoulou malamu te apesi Nico $750 apesi mwasi nanga 250 pe monani te nyonso esai $1000 ya Mouzito ayebisi bato tete mbongo ya Mouzito ye kaka bongo solo ezaka te na tuna bino motuna na Genève pour bato ba yeba lisu to aller na Genève na Fayoulou na Félix na bandaki mosinzo moto liboso na bandaki ko kosa moninga moto liboso Fayoulou te
bayokai na Félix nga na kopona yo yo kopona ngai bakomi kuna Félix aponi ye akoki kopona matungulu nani yango moni Félix atwitaka bi soko penza za moto solo ya nzambe otosambelaka pa pasteur Roland Dalo loba makambo toloba na kinga na aloba yango tobomba yango pona etumba etumbaka babi te tobomba kaka bakonzi babi tobomba tobombi yende nandimi yango nandimi yango tobeta mosinzo tobetaka Félix mosinzo ya opposition ezaka déjà frappe ezaka frappe nandenga Fayulu abeti Félix wana kendo otuna ebo tuna ye Félix atuna ye motuna yamnola na kombo ya nzambe ya Roland Dalo akoka koyanola tobomba yango pona etumba. Alors aujourd'hui si kaboko ba destitution tango babi tango Seigneur abi Félix Motalongi Moïse Katumba ebisa Fayulu tia bato na balabala tokende kolukelonga la biso abi te ba continue bale ya mikele Afrika babina tia bato te toboyaki yango pona ni soko ateki bato na balabala tonga to bomana biso na bato ya IDPS nga ya malamu te Kabila nga zo alifuta monene e bongo lelo destitution e komama biso tout na nzela wana ya kobomana bato ya IDPS eloko boyaka mbaleleki kuna yango lingo zonga la biso lelo tolo bate. Selon vous, plan de sortie à crise et parce que pour peuple tala yo plan de sortie à crise et tumba bato nyonso bomoni na lamuka bato bali bopeto maele na moto bali te lokwa Mathieu Kalele bali te plan de sortie de crise esengeli komema yango pona kotambola nango kopanza sango na yango bopesi yango lisanga bonganga bondumba ya politique na Congo lokwa lisanga ya kami balete Fayulu akamati apesi yelingo bani ngai mokeba inami tiesi malisanga bonganga oyo boko ba changement bana biso amoni ndumba ya politique ye wana nde bapesi ba pete donc Fayulu est en train de dire à mes enfants mokeba et moi le modèle au Congo c'est lisanga bongongo oh monsieur Fayulu yankukwe bibi na poisa tango atie lisanga atie ye pona Congo te atie ye pona plan de sortie de crise te ayebi makanisi aza nango o lisanga akendo sa po lisanga nyonso koyebisa ye o etali misolo akota na kati ayebi pona yoka lisanga moko Fayulu alaki ayaki po mona ye moko lisanga bakangi to kanga bilili na mokonzi Fayulu na nani na Mosito bakangi komi na ngonga langa na ye na temi na sima bango nakanga ayembango mokeba itelema mama motoka ngana yo bana poto bamona tolongo wana tobimi pona kotambola boye kaka na aéroport kobima wana mokeba za to tambola simbi za to tambola njemo so moto maye ayeba te na kimaki to tambola ka makolomi balemi sa to mine na bi na ko yaka mbango na kenda libela te na ko koma s'intéresse moto ye moko ayebi te na mbindo yo fa yo yebi yango te tatam mbindo ya ndumba bondumba na ya politique oh ye moko ayebi singa bizala tokanga moi photo bana poto ba mona ya yebi yango yo fa lo yebi te et c'est un homme comme ça que tu mets devant moi et vous voulez que je me reconnaisse en lui. Président de la République. Soko lingo tout na coordinateur ezanani kendo tout na Mosito. Yango pas de sortie de crise yango ezaka ya Fayulu to ya Lamuka. Nani sengelaki apona moto ya kokumba plan de sortie de crise. C'est pas Mosito. Yo kasikoyo epesi Mosito mbeba batuni abi wana Fayulu asaki yango kwa président Eli na kati ya Lamuka eza bokonzi moko bapesa président Eli élu à Lamuka asali ndenge alingi Mosito toyebaki te pe yoka batie plan de sortie de crise na cesse bakolobaka Kabila sa koyaki Félix asali bende oyo yakotemisa Kabila yango toko buka libende botie ngambo boye plan de sortie de crise na cesse bokutami mobi Félix a libendé to buka est-ce que toke na nzani bon il n'y a pas de sincérité dans le combat président Dieu mwana ya bosala ya Lamuka est-ce que des décisions comme ça aux cruciales pe bazwa ki ensemble avec les autres yango na ko bisa yo tango na ko pamela pe ba benga lokota ifase l'unilatéralisme de Martin Fayulu mbala nyonso makambo ya Lamuka ya ko sala ngo ye moko ko tudi sabaninga mitu ko tudi sabaninga ko zok sabaninga pasi moto pota na motema mala mote merci na mwana mboka Mike Mukebai merci na bato pour l'invitation Mike Mukebai bato ayebi ozaka toujours kama lipasa na yo Daniel Safu na botama lipasa te mama na sina bisa bino na botama lipasa te mama na nga botinga libumu na zomi na moko ya liboso ya mwasi ya ni lukengu ya mibale ngai Mike Mukebai na lipasa te soko motolu moko ezalaka awa ikanga maka na moto botanga na kati yango